Original. Oui, bonjour, bande kolanga, ngande kolabino moi si na kombo ya Bijou d'or. Maman Bijou lelo a memeli bino recette moko ya ba portugais ya ngona yekola kisabino. D'abord naza ko senga pardon na bande kolanga surtout ba benginga Maman Bijou des vidéos tindeli biso mikolo yo. Vraiment yo monanité eza flou. Na ebité ba téléphone kokwesa, je sais pas ce que l'on ne baby awa. Mais tellement naza na recette moko il fallait na la kisabino. Naza na choite quand de essayer de malembi Maman Bijou bon ça va imaginer parce que musala eza awa eza pe na Congo donc eloko eza qui important pour la mingi eza ki Maman Bijou akokisa nano ba matériel pour atindela batu ya Congo pour banda kozora ba émission na bino ndenge toyokanaki donc Maman Bijou a mimeli bino na d'abord Fatou Boka pardon na colonne et puis singo Maman Bijou ba image na mikolo flou na flou donc en tout cas bolimbisi Maman Bijou lelo amemeli bino recette na ye na lobi ya ba portugais. Nazo lambela bino lelo viande hachée mélangée na pomme de terre na madesu na loso. Maman Bijou luka ngwe monana. Maman Bijou azwa ki pomme de terre na ye, nazo pomme de terre na kati kati yango mike. Na kati pomme de terre na mike na tokisi pomme de terre na bien. Pomme de terre et toki, pomme de terre et belly. Maman Bijou abandi nazu viande hachée nanga. Mutuyo surtout aibi viande hachée. Viande hachée. Nazu viande hachée nanga na tiango na kati ya mai. Maman Bijou azu viande hachée. Nazu viande hachée nanga na tiango na kati ya mai. Viande hachée nanga etoki. Nazu viande hachée nanga na timo ndamba mungwa. Pomme de terre pe na tiaki mungwa. Nazu moi viande hachée nanga na timo ndamba mungwa. Na timo ndamba épice. Viande hachée nanga etoki. Na timo mai ebele. Parce que mai yango na nde na kotia loso na kati. Mai ebele bino mo bozomona. Mai ezali ebele. Maman Bijou azui lisusu loso. Nazui loso nanga de lutu de kopo ya loso oyo viande hachée nanga ezaki nango 50 grammes de kopo nanga ya plastique oyo ya loso. Maman Bijou atie na kati ya viande hachée mélangée na loso. Maman Bijou a baloli viande hachée nanga bien mélangée na loso. Oza viande hachée mélangée na loso. Na yepsi bino eza biloko ba portugais. Viande hachée mélangée na loso na kotia pomme de terre. Maman Bijou aye kozwa madesu. Nazui madesu nanga na sukoli yango très bien. Ka de linzanza ya madesu ya boîte. Maman Bijou azui madesu na ye yango yo. Atie na katikati ya viande hachée nanga na loso. Maman Bernadette nayebi ke oza liqueur nanga. Maman Bernadette na orem quoi. Moi ça papa Michel. C'est ça. Natie viande hachée na tokisi viande hachée. Natie loso nanga, natie madesu nanga. Mai eza kaka ebele parce que mai natie ebele pona ebelisa loso. Maman Bijou ekozwa pomme de terre. Pomme de terre nanga ona sina tokisaki yango déjà à part. Pomme de terre. Nazu pomme de terre nanga ce que nazo tia le quoi pomme de terre azala mo mai déjà mai ezebele donc na boye ça là loso elemba makasi. Maman Bijou azo pomme de terre na eza biloko ya ba portugais. Pomme de terre nanga nazo tia mélanger na viande hachée mélanger na loso mélanger na madesu ya boîte. Maman Bijou lazo balula ko mélanger loso nanga esika moko na viande hachée na madesu na pomme de terre. Awa nakati matungulu nanga na petit pois. Non, oui, matungulu nanga, pas petit pois, na paprika.
na poivre. Matungulu na poivre. Matungulu na poivre, n'importe quelle couleur ya nini menga la poni nanga, des couleurs orange na jaune na matungulu. Maman Bijou a mélanger viande hachée nanga ou na tokisaki, pomme de terre na tokisaki yango à part. Madesu nanga déjà essayé à kotokisa ko ezaki ya ba boîte. Na zui na petit pois nanga na matungulu na tie, c'est-à-dire na sali pomme de, na viande hachée na tokisi na à part, na tokisi pe pomme de terre nanga à part, na mélanger na zui madesu nanga ezaki déjà madesu à boîte na tie na kati, et puis na zui paprika oyo ba bengi na kombo ya poivre, ba d'autres ba bengi paprika. Na zui paprika nanga na tie na matungulu. Donc on a mélangé, on a utilisé kaka mungwa na moi épice moké. Na tie mafuta te. Bon biloko Maman Bijou yango yo anatanda to sola moké, biloko ebela. Na dîner moi moto nanga moké, po ezaki na 9. Na tia ata na 7. Comme ça, mai nanga ekauka, loso nanga ebela, c'est-à-dire loso mélangé na madesu, batie petit pois, batie loso mélangé na madesu, na viande hachée, batie matungulu, batie paprika, po babengi na kombo ya poivre. Donc, la zui pomme de terre nanga, na longoli pomme de terre nanga bakoso, na sukoli pomme de terre nanga bien, na kati ye, na tie na nzungu na mai, na tie mwa mungwa na tokisi pomme de terre nanga etoki, na moni ki pomme de terre nanga elimbi, e panzala te, pomme de terre nanga elimbi. Na zui ki kalungu nanga comme pour kosela na nzungu, na zui ki kalungu nanga, na tie na zui viande hachée nanga, na tie na kati ya ki kalungu, na tie mai, na tie mwandambo mungwa, mwandambo épice, na tie mai ebele, nakangi biloko nanga, viande hachée nanga etoki, na moni que oui viande hachée elimbi, viande hachée ebele changer moi couleur. Après na ekozwa pomme de terre o na salaki à côté. O da tokisa pomme de terre nanga à côté, na pomme de terre nanga, na tie na katikati ya kikalungu nanga, donc na sangisi sikoyo viande hachée mélangée na pomme de terre. Na ekozwa madesu nanga o na sukola ki yango bien, madesu nanga ya linzanza na sopi na kati. Na sopi na kati, na zui matungulu nanga na kati matungulu, na kati poivre, na mélanger na kati. Donc pomme de terre mélangée na madesu na viande hachée na ne salamate mais esalami. Bomika kolamba vous allez biscuiter beaucoup sepela eza recette ya ba portugaise. Donc c'est ça parce que nga à côté musu na za moi portugaise. Donc c'est ça bilo na yango na lambi Maman Bijou alingi bino mingi. Bo s'abonner na chaîne nanga massivement. Maman Bijou alobi bo si bo message na bino nanga, bo message na bino pe kaka. Bo s'abonner, bo emara ba page, bo emara ba film nanga, ba j'aime, et ça la bien moi commentaire, et ça la bien. Donc mingi là-bas qui n'ont boire nanga ka bato na mo bazo intéressé na makambo nanga. Ata tozala ba camarade mais sona mono zo intéressé na makambo nanga te na koti sope la kaza libanga nanga te. Ata oza ndeko nanga so intéressé na makambo nanga te. Na pourquoi le temps akombola? Pas toi là tu déjà bandeko. Na pesi mbote nanga na Fatou Boka la colonne. Na pesi mbote nanga la Mama Fina na Belgique. Na pesi mbote nanga la Bijou la Blanche na Congo. Na pesi mbote nanga la Mama Miss na BRKM. Na BRKM na pesi bambote, na pesi mbote na ngai na Yvette Okunji na Hollande, na pesi mbote na ngai na Yvette Okito na BRKM, na pesi mbote na ngai na Meje na Quadrate, na pesi mbote na ngai na Mama Viviane na Freshel, ba mama na ngai to abolingo na linga bino mingi, bandeko na ngai na lingi bino mingi, ya Derek Kandeto yokalaki fête roya koto le 7 contre temps appelé na fête à Fatou Boka. Donc on a une invitation pendant 2 mois. On a continué à lamba bilo mususu donc la lingi yo mingi ya na motema ya Derek Mosi quoi. On est ensemble, Rita moi ça ya Désir,
yo potika ngate na ba conseil na ba nini tozala toujours. Donc maman bijou bilo na ezobela. Na kitsa mo caméra na moi muki bota biloko nde ezobela mama des fois te. Là maman bijou angolo. Là maman bijou ezobela. Nazozela sikoka loso oyo alemba. Loso eza mwa makasi. Donc trop grave. Et bien là comme ça biloko ebeli bomoni eza nango difficulté eza facile maman bijou alambeli bino madesu mélanger na pomme de terre atie loso lisu na kati zwa recette abakisi paprika o badochi babengi o ba français babengi on a kuba poivre na matungu recette maman bijou yango. Bon appétit à tout le monde. Bon s'abonner na chaîne nanga. Quand nde toyokala kiti ba décembre to ko 1000 abonnés. Maman bijou ba kotela ki bino ba réalité mo elika ki na Congo. Ezo leka kuna ba otindela nga image. Donc nazaka wana kuna olamba te, nazapi pona kota ba information, nazala nga muta politique te, mais soki nazwi image ya oyo eza pona mboka na biso pourquoi pas na kotisa. Maman bijou habita à Masolo. Nana de masolo nous allons préparer pour la semaine prochaine. Maman bijou beta masolo, maman bijou à la réalité. Fête à mon tout seul dans un moni na CP dans la fête, en fait moi il est toko pourquoi pas na tsanga na kati ya site na. Donc maman bijou la ça ni makamezo le kana monde entier. Donc bolinga nga linga mingi. Na pesi mbote na nga ba petit na ba na nga nyonso tout quoi. Na pesi mbote na batu bana nyonso tout ya Bidor TV. Masolo ya sika boye bibio mo bisika bozali na pesi mbote na ba gérant nanga na pesi mbote na ba maçon nanga na pesi mbote na équipe nyonso tout ya bijou d'or na bijou mo si quoi DM toza ensemble tulingana mingi na biki no bolingana nanga pe na lingana bino mbote na famille nanga mobimba famille mo si bisika nyonso tout bozali na pesi bino ba mbote mama bijou alingi bino mingi otinda bato ba ima page nanga otinda bato ba s'abonner ya on te pesa nga makasi bomona ba recette on nga maman bijou nazolanga parce que sans bino maman bijou azate maman bijou atika mosala oyo na linga bio mingi bisous bo s'abonner massivement Bidor TV masolo ya sika boutique na biso na Bandal na Balari numéro 79 barrivage kala mingi tezokota biloko asiki ezali kuna bo aimé page ya Bidor boutique Bidor wana page na nga ya boutique bo aimé yango bokota botala biloko ba information so mutu akomeli nga na répondaka ye mbote na babi na nga sur Facebook parce que toza ensemble na linga bino mingi bisous